Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et Adam Souzola, c'est là qu'il y a eu Biloro déjà. Allez, regardez ça. Pour moi, Karine, on a un problème. Comme les spiritas. Il y a des gens qui sont habillés spiritas, soit les à Karine. Spiritas, c'est l'homme qui est Yawata. Expliquez ce que c'est spiritas, c'est Eza, il y a héritier. Spiritas, c'est la team. Spiritas, c'est la Karine Mokozi. Spiritas, c'est les amis de la baronne. Tout le monde comprend. Spiritas, on a bien des explications en bien. Donc, on a la team. Ah, mais il y a un baquet. Et what a ça les cas dans tes vibes sur le bon là dans la team. Hein? Oh. Tout le monde a battu, mais ça a déjà une émission sur Karine. Tu as pardon, au moins déjà qu'il est là, moi il va janvier, parce qu'il va nous trouver Karine Mokonzi, Babiri, mais au moins qu'il va nous finir Karine, on m'a bien Karine, oh, oiseau, l'objet au moins on sous son héritier, l'objet au moins on sous la team. Bon, c'est ça hypocrisie, bon, dans ma campagne, au moins on a battu toute la mission. Oui, c'est ça, c'est hypocrisie. C'est ça hypocrisie. Bon, tu as vu Wata. Wata tu es baki la team tu es baki mutu jamais qu'on déconner Karine que Wata zana ayo kapé ezo attendre mais l'autre zo mona ceux qui bana bazo finga Karine Wata moni lobi pe bana na papouche moni photo na zo comprendre Wata lobi ngai mutako yo imposer na groupe te na longo na mutu so linganga kabela nga kena longo la Karine parce que 80 Wata boya na Angola mécène concert ane beta te na Lunda concert wana na Lunda e beta te Wata komela nga na WhatsApp madame yo na Lunda batuno ba truquer ngai ba esalanga pas malem to ke non malem ezaki na cause nini ke mutazo idée alors ba ke Karine Mokonzi ba pesa $80,000 ezaki dans les batailles bana Myriam posé pas na Karine moza na numéro ya batu nyonso comment obenga no ngai mbula na yebi janvier yo yebi c'est janvier so abenga na téléphone c'est Karine tatindi pa na ngala yo comment no solo na bana na ba janvier osuka suka bana na ba gafele yo pour nga ça vrai montage bana ça qui moi na kinde na ya da bana kinkala na bete bilo na internet na beta mais c'est pas de ma nature yo ka tam sorti ba 50 ans l'équipe ba tout montina pour nga na ba petit ça qui ngamo na PC maluba. Non, on ne va pas faire ça, c'est la famille. Kevin, mutabana makambo yo, ba miremba yo betato na mamboti. La mama za parmi bato yo, ngai. Nazai ko senga pardon so la mama siliki. Ayebi. Ba histoire eza ba bana mambo za ba la mama. Ba bouche to sera za VPP. Donc ça qui kaka indi kuna donc na koti pa la mama. Parce que ça tano moni kuna sina fukama. Obi ke ngadi na participer à l'icampo na rolo ba on a émission lelo na ya ki rembe ça oh ça na Karine o sina c'est déjà étonné wana na lobi Wata na batuka ya la team wana zela to ça c'est pas Wata zela na ya répétition à la team sans rien avoir sans rien penser de boulot bana penser OK maladie Wata na ki mete déjà pour tester nga dans kata porte yo za dans Karine o lukani oh bobo mamoto hein na kombo na ngapina madame Angelica na 5 bino bobo mamoto mutu tout place za équipe nationale o ayebi ka porta en plus na yebi que to déborder to ke moi moulai trop o ayebi que ayebi valeur équipe nationale ndenge zalaki na presse en ligne abo mamoto ibengoza wana yo monsa msala na nenga chombo hein ba pardon les places to gafana ki poto gafane penza famille à la bonne. La question moi ba tourner na tuna pourquoi ba toujours Karine Mokonzi pourquoi so be banakana bateau ba kosuma kai ils a parmi bateau ba ida pe Karine ba 1 plus na bino 1 pour celui de bolo bana 1 plus ouais non il c'est le mot obi pourquoi Karine akabona na bateau basingaye. Voilà, bonjour, bonsoir, la mission ya Congo Liziba TV, balandi Kevin et Panda la Ketchu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon pandi sango ya solo, na saki bino tozongiti. Toye, tobaki musato osala toujours na Congo Liziba TV. Na yebi ke absence na mwana na ki makasi na YouTube, bato benga la Ketchu yango shinango OK.
tourisme tout qui kubora ngunda tout qui comme immigré kuna tout je sais pas parce que noté na kozonga Congo tant na zone vous comprenez que YouTube makambu et ça nini ezongi na internet wana moni ya papier le roi la carte limitée formule ya suka bilanga hero wana vena nga oya zakana ngabina kati ya mboka na kati ya gouvernement ezakana batu nango au mona José Ndombe Showman premier ministre Junior Musuku prêtre HPR de babi makambo za na ba HPR de cha parce que ba lox na yende zalawana ezalaka toujours bien ezalaka toujours kitoko et si ya Moulex aigle noir si ya abileke chou bientôt l'anniversaire nous ala sombele sukalika parce que fête na ngai ba bazo s'occuper na ba baser belé trop ba chichichi bola ba venanga foule depuis Chine président ba congolais tout na kati ya Ngwanzu kuna Anthony Muzu mon manager depuis Ngwanzu et na posa était Lionel Ekambi mon privé mon déco et azarana Jean-Paul Eweli yanga bisonyo so l'autre zangi ba bi deuxième épisode avec Mandele na Angelica madame ba bi sokoza madame tokokota wana sokoza madame Fabien Angelica Mandela parce que likambu ya madame likambu ya mama likambu ya yaya mutabanango Angelica ayeko demander après ça c'est un droit d'auteur nae yango tokoloba awana Congo liziba parce que théâtre zongi goût et zongi kitoko MTV Angelica MTV voilà tozana yo boni madame ça va avec Ketchou de la kaika deuxième tour ezala le loza deuxième tour merci na mdo to landi biso merci pe na ba conseil na bango et na ba encouragement en tout cas vraiment na moni ba commentaire la conseil un peu merci na la maman la bouche la maman en tout cas la maman na sabino Kevin mutabanda makambo yo ba miremba ko beta to na mamboti la maman za parmi bato yo ngai nazai ko senga pardon so la maman siliki ayebi ba histoire eza bato banda makambo za bala mama la bouche to sera za bouche autorisée VPP donc ezaki soki kaka indi kuna donc na koti pa la mama parce que soto no moni bonesi na fukama la bouche donc yé penande la maman en tout cas merci nzamba pambola on a soutien et idée vraiment so moni coaching ya makasi po la maman simbi makambo donc c'est bon voilà la maman simbi makambo le roi biso ba simba makambo na biso ko ba ya papier le roi la carte limitée formule ya suka ba ya Willy Musheni babi soko za garçon de chance soko zo bora batu bazaya malonga te seke foko sambela makasi soki pe na 2019 ozo zwa te foko sambela makasi soki ngana zwaka ya na ngopona na lekechu si oza na yo nani o men soki nzamba ilingi o te foko revoir sur ma prière et ça va bien tout est bananu projet nanu ya Angelica MTV ça nanu ndengene bon Angelica MTV est vraiment entreprise déjà nous avons un établissement Angelica Oezaki lelo koti Angelica MTV eza entreprise. Eza entreprise na Angelica MTV eza na fondation. Angelica MTV eza na agence immobilier, une agence à publicité, eza na agence ya plateforme ça ba cinéma, ba film to andote kalibanda, ezali ko réaliser ba mariage. Dans mambo belé déjà tout ça la parce que to mito médiatiser yango parce que ngamo na zaki na ndako nde na bimi na moni ke vaut mieux na attaquer yango kaka mais na kota nango na YouTube quand to benga ka YouTube donc na kota yango YouTube et vimba et zo mama el bato basali banda ba comprendre que ba activité tout ça c'est les candeni na Angelica MTV bon dans na série bloc ebele to ko produire bato lundi na jeune producteur par rapport à équipe nationale mi ça ba producteur à Makasi donc les TV déjà et ils sont Angelica MTV bon mona bloc beleza na kati en tout cas ba sport et bandolika au fur et à mesure to kola bo s'abonner kaka bo découvrir oza na posa biloko on nous attend susu oza na conteneur oya nango oza na biloko oza na posoteka na Angelica MTV toza na ba groupe WhatsApp il y a un businessman. Voilà. Un businessman, tout ça là, un groupe morobo, il y a une femme d'affaires, un homme d'affaires. Tout est caraba mituka, tout est carabandaku. Bisomope Angelica MTV, tout sombre carabandaku, tout est carapé bandaku. Bandaku a loué, bateau à cause d'un poto, à un poste à un souci, un daku moi foutaka un mois. Avant après on a un poste hôtel té. Il y a foot par jour. Angelica MTV, marabouin tout est allé. Bas sport tout ça là déjà parce que ça prend du temps pour nous ça c'est mon professionnel. Les autres ont bon yomuko yebi et tout ça ma comme molo magenga mona na bandina no. Ayati le temps ba mon entreprise mobimba. Voilà mon entreprise mobimba biso peto sara makamde nzamba sengi ezala. 2019 pour ce que ça considéré te que lukanga te que la monter mazua te parce que ngale ke chu na chulo le kaka.
oui, hein. Chou. Ça dépend où ils opèrent ça de mieux, opèrent selon nos valeurs. Et ça peine de moussou c'est ça. Le masque c'est pesant pour moi ba fifi Firenze lelo. Ça peut battre au monde que lelo déjà dans les bois. Mais toujours dans la Chine mais moi nous ya fifi garçon na mwindu wana atakale so pembe garçon na boye. Tu vois, il y a déjà bien madame tout ça notre dernièrement émission awa otebi que créer moi problème tout là dans commentaire bazo benganga bazo tunanga madame comme ya spiritas. Il y a des gens qui sont habillés que Spiritas soit né à Karine. Spiritas c'est le so bengo Yawata. Expliquez parce que Spiritas c'est Eza, il y a héritier, Spiritas c'est ya la team, Spiritas c'est ya Karine Mokozi, Spiritas c'est les amis de la baronne. Tout comprendre. Spiritas on a bien des explications bien et que ça là yango mona nga pena naza ko oh bah non, ça lutte nanga. Lutte nanga za ko séparer ba tout biso tous ensemble. La team wata Karine Mokondi tozelo manko. Wa mta bunga ngo azate na mitema boyebi. La team wata Karine Mokondi tozelo manko yango moyi na Spiritas. Tozalaki ba fan ya la team wata ba fan na Karine to sangana ki to komi famille. Eza na mutu moko o binono pena sur la mama Sachae. Yem taza Jean Kozal. Il y a ma séparation anati et comme qui est Spiritas batikali parti mon ko bato Karine Balongwe. C'est ça. Donc Spiritas c'est qui Karine Nawata basangani mais na sur bientôt to lukato vanda to zape na posa to kabonate Rosalie na reçu qui message nanga en tout cas bo ça l'effort bo vanda na la madre bo vanda na Ashley boso la po tozong c'est loko ndeto bandeka ko so les zonga po souci nanga ngwana baza el Spiritas ça ennemi à Karine te jamais batikala jamais ko za ennemi à Karine eza makambo yele ki biso to bongisa yango eza famille ngana yebisa bango toujours na Spiritas na za poso perdre mututé nga za poso perdre mututé Karine ana la team eza ya Karine Karine azaya wata azaya Karine po oyo déjà wata na Karine basalana babolamo basalana ondeti nga Angélique Madeleine personnellement na yebi et longwa te ba devoir libela ba dette morale. Vous comprenez? Katia wata ana dette morale à Karine. Katia Karine ana dette morale à wata. Yo yebi. Na lo babo yebi. Nga na yeba jour na yeba concert mo on rappelé concert mo wata ki Angola. Premier concert na bango. Ba proposer wata $80,000 pour longola Karine la team wata. Vous comprenez nga? Wata lobby ngai mutakoya imposer nga na groupe te na longola mutu so linganga kabela nga kena longola Karine pesinga $80,000 wata boya. Na Angola mécène concert ane beta te na Lunda. Concert wana na Lunda e beta te. Wata komela nga na WhatsApp madame yo na Lunda batuno ba triquer ngai. Et ça malem to kino malembe ezaki na cause nini ke mutazwa idée aloba ke Karine Mokonzi ba pesa $80,000 ezaki dans des Kaban oyo montage lelo Karine longwa la team wata to salé déjà présence il y a grand gérant na biso Gauthier donc bon comprendre déjà bon mon atoza na place mon sito tozali bozoa inser mais si côté aza euro dans l'ombre boye baé bon comprendre attends si beau site na biso toza vraiment eza hôtel Georges boye bakaka bon ça va na lobby ba pesi $80,000 $80,000 ba pesi wata babi alongola Karine na la team wata. Et ça déjà, moni bateau ba toujours comprendre madame, $80,000 va payer ça ka héritier alongo la Karine latine wa zaki cause ya nini pe Karine asalaki nini pe mutongo zalaki nani te Karine asala eloko te wana Angola eza nini Congolais alinga au première Angola Karine kende eza que moi marambo bomona lelo e banda kala ngana banda likam na source oui. Vous comprenez? Et banda kana banda likam na source. Déjà que luka maison tonto yezala et banda leloté. Wata banzo bunda nango ti et komi lelo. Parce qu'on ngana linga ki mo ina yo kaka sonike ti lelo muto kabwana na mutu azala te pourquoi? Ba pesa wata mbongo pa longola Karine te. Alors futilité na ba posa ya batute lelo et kabula la timo wata na Karine jamais. Place wana Karine
ada na devoir awata ozo comprendre nga et Karine a peine devoir awata ke tangu la team wate bandaka ba journaliste bazalaka ba ken piana ba jeje fachako ba tutu bazalaka mais tangu Karine aye bango tu bakenda la team etike maboko Karine donc Karine pas na devoir à la team vous comprenez faut sala makambo tangu boloba to bo sala makambo faut koyeba ba susa makambo nga pona ngai Karine azana la team wata eza pona Karine et wata na Karine ba okabona te po Karine aza petit ya wata nga pena bitumba na bunda yango wana ke Karine a petit ya wata et changer te mais tout le monde a battu ba ça déjà ba émission sur Karine tu pardon au moins déjà que lelo moi ba janvier bazaki banu bazaki za trona Karine mokonzi ba biri mais au moins ki bazo finga Karine mabe ya Karine o bazo lobi ko mona bango susuna héritier lobi ko mona bango susuna la team bon ko ça hypocrisie bona makambo ezo mona na bato tala biso oui c'est ça ba hypocrisie bon te bi wata to yeba ki la team to yeba ki mutu jamais ko déconner Karine que watazana ayo kape ezo attente mais l'autre so mona so ki bana bazo finga Karine wata moni lobi pe bana na papouche moni photo na so comprendre parce que wata préparer mi ange mi démon aza vraiment focalisé dans mon internet tout ce qui est pas membre le canal internet aye biango ti alandango pété et ça pas question moi ça même direct ba tourner ma commission Karine asa na problème monté pour l'instant asa concentré dans mi ange mi démon comme ça ngate que wata ça attend sur la janvier tinda et jamais ça la janvier ça va prévoir ça exacté on se comprend ngana ebi ke bino ba muto tinda mutafinga muto tinda janvier finga Karine eza Myriam rien à voir avec wata boti ko kota wata na ba terrain wana eza niveau nete prévenir ti lelo Karine yemo asala émission démenti non mamino bolobaki ça n'est seulement mot Adam nous a tout ça l'émission a finga ka aloba ka a finga ki te ma déborder les Karine qu'est-ce chargé ba journaliste chargé de presse à la team kende ko luka po Adam nous a beti solo que papous ani attaquer le moment concernant Karine qu'est-ce que tourner ba bisageni mais tout bon déjà alors bango na ben Michel Belé déjà Adam ça sala déjà attaquer Karine émission mutatindi e azate po mukolo nzoto mutayenga tinda e asabenga ki Adam na tinda ko to sekisa buzuba na la timu wata tinda mutake finga mtuta wata lingane si ba fitilité wana te asa concentrer na mi ange mi démon wana za ba distraction wata na ngo posa te héros wata na ngo posa te héros aza vraiment na posa te to raisonner mi ange mi démon à part wana to raisonner lo msuste Adam si nous la zwa ki ya ibiloro déjà allez galisusu pour moi que Karine a wata bana problème te mais que Michel mo Karine ni yibi nonde boye bindete mais expliquer biso to yeba comme to yebi to yeba ngana ko bando panzelo nteke nyonso te o déjà na lobby na yo o comprendre Adam ça les calcio finga non, tous les gens réseaux sociaux, il y a des bateaux à finga, est-ce que c'est vrai? Na participé à l'écampo. Obi que déjà na participé à l'écampo, na roloba on a émission lelo. Na ya qui répète ça. Oh ça na Karine, oh c'est déjà étonné. Wana na lobby wata. Na batuka ya la team wana. Zela tout ça Batona c'est pas wata. Zela na ya répétition à la team sans rien avoir, sans rien penser ni boloba na français. Yo les que tu la team wata. Na qui mettait déjà ko tester nga dana kata porte yo za dana Karine o luka nini oh nana loba no bon bato za kina libanda na nini wana peut-être wata yebi yangote bato was o balanda yebi wata na be wana bazala ki wa libanda nga sa na Karine ana yebi yangote ana tana ngote on les sentiments muta sali ba sentiment na mais sentiment faut gérer ngo na kata la team ngo ba sacrifice biso to sala na kata la team wata déjà wata zanzambe makamuno sa sa ezo simba déjà kitoko ko biso besoin bato parmi bato to te posa ki to ya ki pe to cha boza pe kaka po longwete to longwete mais entourage wana déjà maramunyo so bino mo ne sezanini oyo mwenye mabele l'autre Kevin Olobiango papouche na tinde les liens émission yo a otalango on comprend olobile na yo papouche ne azala jamais na problème na moto preuve année est-ce que n'engé pas tu RFI finga papouche so finga papouche bongo na noté dernièrement ken plan auto benganga Angelica obi ke ngapena nga na problème wata te bino ne batu na fa boleka boloba ba mamboyo donc bino faut éclaircir ça batu nga le commission ken mais ndenge ka YouTube kende la moyenne que le kapa ken yati po na zape na problème ken te poto sur la bien mais to préparer mi ange mi démon faut en concentrer na nyonza la vraie vous comprenez
pour la promotion pour la mission dans futilité vraiment na zaki nango pour ça c'est qui kabule sigamo to qui dernièrement awa wata taki nani Karine otako poster wata na page na ye achime komona ke entourage ya wata entourage ya nani le quoi na taki na bébé belol photo ngo za Freddy Soki photo ana Freddy zo like ça déjà abi bambe awa te abi abo lo kutana bi ndetsa bois kela déjà Karine siko zela yo ngo isanga ke bobo belo ya déjà wata jamais bobo belo azana na la team wata apena ye baketa et wata ça les kana TV biso ke bobo belo azana holo na la team hein oh poti koko c'est la wata marambo alobité c'est ça le problème son na la team wata zela na biso lomo mona la team wata soki na minito liboso ezaki soki dadi alobi minito ngana considérer dadi basi sana mamna na papouche hein ve dadi mola si sana on a papouche na ninge biso bata bafana la team wata to landela mam to ta na nyosa musa poto lina so bata sentiment pemé na la papouche te ce qui Francis Dibaya hein que je salue na Angola aleki ailobi likamo que non Karine tobo ibez na yo na la team là d'accord ba jeté zala ki te yami bale yo kanga ange noir zela to sa musala atobeta mamba professionnalisme to beta masola ba fitilité te talobaki ben po mutu o eta musuna masa no bo balingana exemple na pesa neti ngana pesio neti yo pesinga mobile ngambala na to kabwani yo komo zo sentiment ki camarade amno yo coach on musana na biso la team wata yebi la team wata ba guerre comme ba to abunda. Vous comprenez? Biso pe ba réputation de biso ba réputation be ba au moins que place moi exactement au triquer. Et na place musu ba bar musu biso kota te. Pour na la team wata. Parce que bisanga mutu mo boye yo sala no kopa pesa watu mibali na ipete so te kani na poto. Comprendre? Yo ozi opesi mutu mobali. Et wana bala bango kufi ozi rankina ki camarade na yo coach na musala ya bateau baza wata azana charge ya bateau belé. Tant de distraction en néati. Biso beaucoup zela ha mi ange mi démon. Donc to comme nation na presque na bi pena ki baté belé ba ozela ba yo ka baté na beta c'était vraiment na équipe nationale même si to zonga ba camarades ti. Hein? Équipe nationale même to zonga ba camarades te que ba vrais amis quand même bobo mamoto. Hein? Na kombo na ngapena madame Angelica na 5 bino bobo ba moto mutu tout place za équipe nationale o ayebi ka porta un plus na yebi que to déborder to ke moi moulai trop o ayebi que ayebi valeur équipe nationale ndenge zalaki na presse en ligne abo ma moto ibengoza wana yo mosa musala na ndenga chombo hein ba pardon les places to gafana ki poto gafane penza famille à la boue. La question moi bateau n'engana tuna pourquoi babi toujours Karine Mokonzi pourquoi sobe banakana bateau ba kosunga kai ils a parmi bateau ba ida pe Karine ba 1 plus na bino 1 pour celui ni bolo bana 1 plus ouais non il se le mot obi pourquoi Karine akabona na bateau basunga ye ezaki parmi biloko ndo sanga passe tina vani mutu futa mbola na Saint-Esprit na lukana eba pourquoi comme abongo faut eza ya Karine te faut eza ya batala kabola na bango te faut eza ya banani faut eza que ena batu musu ko créer relation na bango te atala ke ende wata osunga Karine boye ngape fallait na za place à Karine te na teki en général batu entourage à Karine entourage à Karine entourage neti to neti ya papouche valida to te pa na entourage na ngai na entourage pour comme la leki na moi sina uti bono sa Karine cadeau leki na telemela Karine comprendre et ça problème ya Karine te eza problème biso te eza problème ba entourage na biso eza nini jalousie bata ka Karine deni yazo akabata biata Myriam mais ça batu batie Myriam erreur quand elle est personnellement boa linga ki Karine avec un amour sincère mais ça ba entourage même te bobi bango et que zanga koyeba ko gérer ba entourage yango monde ba comité na lelo vous comprenez ngana eba ko gérer ba leki ngana doza banga bité Karine am temps simba kunati ce qu'on veut doser bon dosala ka bien on a qui on cause une relation na mutu moyebi ningo faire fonctionner ngote eza jalousie ngai la mama loba nga sima mo inda na internet abi eza jalousie zo comprendre te que botal ndeni ka Karine basala ki ka boy Karine basala ce ko poto boma to sanité relation na photo nga to kota na kati et Myriam okomi poser ba na Karine moza na numéro ya batu nyonso comment obenga no ngai mbula na ebi janvier yo ebi que janvier so benga na téléphone c'est Karine tatindi pa na ngala ndako yo comment no solo na bana na ba janvier osuka suka bana na ba gafele yo pour nga ça ça vrai montage bana ça qui moi na kinde na yada bana kinkala na bete bilo na internet na beta mais c'est pas de ma nature
yo ka tam sorti ba 50 ans l'équipe va tourner na pona ngana na ba petit ça ki ngamo na PC maluba. Mais on va pas faire ça, c'est la famille. Faut toujours penser de l'obi na biso ezandeni. Quand tu fais des choses, les lomo Myriam aloba na TV na émission. Aussi pena papier lobi bana membre. Et le connaissance nga tellement pas makasi, hein? Tika na édition lelo. Bana membre tambongo bo kotizaki o peut ça rapport à mbongo ba kotizaki. Tu te justifies pourquoi? Bana membre ya pesi mbongo pour sombela Karine, bo sa ko d'espoir sombela Karine plus tard le pan. Et pourquoi yo zo ki mbongo bon de sombela bilamba tant su ya dondina ba guest pour yo tongela ngo mutu na TV. Toyo fingela ngo mutu na TV. Et tant que rôle nous ezala Karine, mbongo bana membre pesi eza pour na organisation na évolution na yo. So tinga na sa bêtise dans ça la té, so boy na funjo baba na membre. Karine oyoka. Aux autoritaires, aux sentimentalistes. Yango moni o memi ba leknerer. O memi ba leknerer à makasi. En tout cas Myriam mbasi mama mbosali ko sa soute ponga mono yela. Ah? Asa soute mekate. Il va sala na sango soute. Que afani pena otango bimaki na nteba tono tanga komba ba parents ngane no tanga komba papa je pense nga kanda makasi donc a parents keba hein mbasi ma osa ngo soute za pena bien osa ngo soute donc ozu pena liste bana membre mo tanga na ba kombo na bango bato bazana ba famille na bango ba ndimi ba soutenir mutu mo longola bango stress est-ce que famille na bango longola bango ba stress après famille na bango comme ba tanga ko na liste wana est-ce que tu sais ce que tu as fait oza poto mendeti hein. Vie c'est quoi qui bien ni? Y'a que tu. Comment on voit l'histoire de temps comment responsable oyo bazo soutenir mutu. Ils ont un sens ta. Ce qu'on ligne ba tu ne soit tika ko soutenir yé a comment à souffrir pour yo c'est là. Là tu te trompes maman. Azan batalongola ka stress. Azana batalongola stress ba faut quand to mona wana na chaîne na e. Ni kondi bazan kati. Ezaka na moko soutenir yo salelo monta. Hein? Laisse tomber. Comme si choqué yo li comme te choquant et déranger nga kokota nga ba responsable ba tona télé té. Là et choquant vraiment. Pourquoi madame ozaki moi temps et réfléchir après se défouler na moi. Te na réfléchir qui vraiment na ba problème ngo et uti wapi en tout cas mbala facilité to tiki bien pour ça parce que tant ezo boma biso to bandela mambo to bande nyonso. Ouais déjà no promettre ba tout déjà ba déjà week-end oyo madame oleka na Congo les Ziba pour na 4 déjà alors ça l'émission il y a 4 la vie réelle, il y a Madame Angelica Madeleine MTV. Angelica MTV. En tout cas, vous s'abonnez massivement à Angelica MTV. Tous en apprenez à bino, tous salles la bino ram, sala pour plus professionnalisme. Na c'est bon pays, oui, coco de la mototé, la mototé, mais je connais qu'à éclaircir ma camunde. Non, on a ça pour mototé, n'a pas tout nier sur les bases ensemble, sur un gâteau ensemble. Te Adam ça le bané sous ta zoé bilo ko papu régla qui est. Ouais, blo amiki. Ah. Papu ça Kevin n'est pas dans les questions. Moi, message, je passage sur Congo les TV. Bon, nazo pe saka ba salutation na ngai na Jason, qui est mon professeur, Jason Chomba, professeur na ngai na. Et ça vraiment professionnalisme, bon sentir en Angelica MTV. Et na pesi sou bambote na ngai na Tony à Kafulek. Ça l'a bien. Hein? Pati Samaton non, c'est la matos hein. Ba côté on Zoya. Pour Angelica MTV vraiment m'a miné Nezoya bozalaka branché bo s'abonner Angelica MTV en tout cas place virus ces photos longue la virus ma beza souster donc bozalaka calme tout beaucoup melengai Angelica est-ce que ko ça l'effort que pas push na Karine te ba na problème te to lité si photo lité pour na yango inyo wana ezonga hein bozalaka calme. Voilà, Union Negozonga, merci à tous les gens qui viennent pendant les Ketchuabi. Si ya Moulex Aigle Noir et Moté, Mada Anna, la patrona, Chichi Chibolaski, déjà, na Esibino, rendez-vous à ces Moko Awa, Tozoya déjà Maroc, bientôt là, grâce à Ya Papi le Roi, carte limitée, au artiste, au bazar, pour ça, Baya Kunabi, Ya Fifi Firenze, Nkela Yangani, Lianza, Mobik ici, bientôt là, Maroc, ils ont la Sombele Souka, Alikambo, et Canada, Trozala, en mois de décembre, grâce, toujours, il y a Castino Mangala la Montréal to yana Yvette Kalombo et s'il te plaît na Maroc to yana Pakaloui to zalana yana na Maroc ne ezabongo mais o causer na rigueur ceux qui n'ont voyagé jaka trop boy et a foot na ngalde na kana pe na kana esprit to mona pe délégation ya Congo les pe ko kende mais asa nde musama lam ko sinote che dao merci to linga Kevin pa to tellement mona taille mona taille maga pota film hein Kevin, à quel moment le colo hein?
merci to linga ki fine bana leke tu ezanga te munesa no ba 6 na business so bozwa te pour na biso tout so ngas ko mbana leke basi na chance ke ba peso za mbana na ko récupérer na bien esprit nga récupérer ba tu ba toi donc TV chez moi mon ke Angel Kam TV bo s'abonner massivement c'est bon hein merci to linga Freddy Soki déjà na sima merci en tout cas caméraman réalisateur vraiment toi on a pour ça ba jeune talent boye et ça biso vraiment lengi et ça biso vraiment pour moi bien et tous ensemble bon mon aka boulot to l'axamino boulot to za na ibengi merci na ta coacher na madame Anthony Muzuri depuis Ngwanzu wana boyamba kinga be bozaki nanga kitoko ndonja TV ya baby professeur nanga Jason boka eko professeur Jason Balog ça na succès bien ça ko viable réalisateur à munena Congo Jason Chomba babi Jason Chomba azana biloko to linga kana vraiment loko wana etolomo merci Amino ya uli musheni na peso mbote chichichi bola si ya Mulex Papi le roi nani suna bwa kite wa kabela ngai kabongo kasongo joyeux anniversaire chichi si na bwa kibango ekoki ba ikate mission Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous